notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Informer bino ezalaka musala na biso, ko informer bino ezalaka biso na bien et puis toza ba travailleur na bino yango tolembaka te ko informer bino mbote esika bino bozali ezali wa bino ndeko tonton Mwinga azali wana kaka pona kosala musala pe oyo bopesa ye nayebi ke esalaka bino bien ntango bolandaka émission na biso oyo émission ezalaka émission ya bazoba te, émission ya bato mayele, émission ya bato bwanya, émission ya bato balingaka savoir, émission oyo tosala na papa wa Sambulwa na ye toyeba kosolola makambo oyo ezali ya mboka na biso pe makambo ya mokili mobimba na kei kopesa ye mbote esika zali mbote papa wa Sambulwa mbote papa ngali lelo bling bling de babenga eza blanca c'est belge mais bimika pembe ba bazomona ezo bimika pembe eza pembe te eza belge bonne santé nangolo nzabi ponto lendo ndenga na ebisaki bino ata na koti boloko bien si na boyunduka me ya makasi te na boloko kotaki avant ko tokota nano bandeko po la fois passée balobela inga yozo tika papa pesa biso mbote te mbala moko ba question est-ce que vous pesa bango ba mbote na ba ndeko oyo bazolanda biso si to ba couple oyo o mesana kotanga matondo bini papa ndenge ka kolobi ba couple na mesana kotanga mikolo toza na congé na bango parce que nazo sola na mutu te banda na koteki boloko nazo sola na mutu te donc na kosola na bango kaka soki na bimi boloko o na kotaki pona malamu na biso ya Congo pe Afrika donc lelo banda tozala na o lelo nde na bimi iniki maka pona sa émission et nazo kende ko continuer boloko na ngai en tout cas kuto couple on a batide un message papa tozo sola tendenge yoza na boloko masolo na biso ko songa kaka soki yo bimi na kati ya boloko couple ya papa piana pena mama bombolo na pesi bango mbote mingi na couple mususu oyo ezolanda na sima ya papa Malosa en tout cas bango pe lisusu toujours batelemi en tout cas batelemi soki na sali mateya na pesi mateya pardon soki na sali émission en tout cas basa ko vérifier ndenge mama bombolo na papa bien basa ça et na couple nanga pour toujours les sous tata lokoko mamba elongo na mama Sunda en tout cas bango ne bien en tout cas matondo mingi na bana nanga nyonso o basa na disanga boni bon pe na kata disanga boni mais na distinguera muke pona ba couple mi bale ko ezo pesa ngai esengo ba couple sanango mais ba couple basolandela à la lettre donc bango anande mais à part nazana bana ya basi na kata disanga bolingo na za na ba nouveau venu bazali ba mama do badika bazali na oya kala leo na pesi bino sumbote na batata na ba mama efote muto sala kazua papotanga batu mususungate na pesi ombote pona zuwa nayo matondo mingi matondo na bandeko ndenge bozu déjà bambote monike na tiki papa apesa bambote ndenge bino bolinga mais surtout bandibe opesa bambote to boko mono bino mabanga pour bino na poto bozaka un peu compliqué poto kaka te memo kilimo bimba bozaka un peu compliqué papa wa Sambulwa avant to kotana na li solo na biso bandeko bazobenga biso balobi info 16 bozolinga lisusu kokotsa ba émission mosusu pe
kaka papa wa Sambulwa na yebite soki pa na yo pe makambo ne koma ba me pa na ngai koma yeke na komi trop papa wa Sambulwa na ki trop Benjamin na komi trop papa wa Sambulwa na yebite soki yo pe komela ga yo. Bon, peut-être au moni ce qui nous a déclaré bon peut-être papa Sambulwa komi ko étouffé. Oui. Parce que ceux qui moi si on a ngaki mingi aux hommes chaque jour vous a satisfait. Mais ce comme yo pe mon colonien sukoya c'est que moi si on nous se planer le sauter. Vous comprenez? Bon moni batu na batu bazana idéologie na bango, misusu baza ba chrétien. Bon misusu pe tam sorti la bango ba film ba musique, bazo mona musique te ya dinga kata la bazobina. Ndenge to ba mission na biso sa bata mayele. Mais muto soki asa penza mayele te, émission na biso ko tout fait. Pour Moutamayele, akuta koluka papa Sambulwa pour azoba découverte. Pour abisso zaka découverte dans détail nango, action de découvrir ce qui était caché ou inconnu ou aussi ignoré. Parce que tata wa Sambulwa ayaka mikolonia sote. Na poso moko so bozu papa Sambulwa mbala moko. Soko bandi kolemba. C'est que muto wana photo tale malamu. Voilà bande pour boyebi la fois passée to lobela ki mingi le monde des ténèbres, le monde des ténèbres, tout le monde qui va détail, ezaki belé, mais batu ba sepeli mingi balubi maté opesi ya likamwa libala, mama opesi ya libala mais eloko batu baza étonné balubi opesi conseil bien ya libala mais ti de loyo moko na nosali mariage civil te. Mariage civil les mariage te. Mariage civil les ali volonté. Comme moi ne sais pas in l'état. Au monde, mariage à les akakutimi. Na famille à moi si nangai biloko nyonso basenga na pesa pe na bakisa. Ndenge bat bakendaka to kakolinga na kakolate pe na bakisa. Nyonso. Kutu j'espère que ndenge basali de fête balobi ke ekofunga mate na solo kutu na bana papa misoki ke baso langana papa on a kozwa ba pesa so mo espace wana kuna pour na mariage civil j'espère que dans 5 mois toi ko saila ngwana pona ko kanga kaka makanisi ya batu mais mariage religieux yo ki pena yote papa yuko tumbola na mingi na ebite mama ndinga na kozwa bino komba pare na ngai na papa misoki na mariage civil na mariage civil nous sommes pour nous faire des espace. Mais ce que mariage religieux donc bénédiction oyo batu bazwaka na l'église yo uzarano na posa na vote. Te bénédiction za la kanini papa. Omoni d'état bénédiction ezalini. Mobali oyo azali fidèle. Asa ko traiter moi sini malam. Asa ko traiter bana ni malam. Ayebi nzambe ya solo. Azali ko respecter le mode de la vie. Vous comprenez? Yewananda za béni. Pas na savoir état de l'esprit qui c'est ou connaissance juste des choses. Bénédiction avoir beaucoup de l'argent eza nango bénédiction te. Parce que bato bazo boma bato, bazo zo bakisi, bazo sopa makila. Bato ndisani na bomengo. Est-ce que tu as bien bénédiction? Bénédiction ezali état de l'esprit qui c'est. Ceux qui oyebi religion na yo biso kutu banwa to na religion te na se na lobela on ba leveler donc oyebi coutume na yo oyebi tradition na yo oyebi histoire na yo et c'est ça parce que ce oyebi biloko wana okozala na kati ya bonzambe na bino pe koyeba valeur ya moninga mutu nde wana mutu aza béni mais biso nyonso na bandeko bazolanda biso bayebi ke c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ah bon? Le global na ngala bénédiction à libella il y a un monde pour éternel de la libella comme ça se va comprendre très bien et ma pamboli ya libella il y a un monde comme ça dans mon tout d'abord il y a un monde tout la bon to ma pamboli ya yao pour éternel de babé ka yao bon satan zakana alors satan éternel éternel de satan mais Lucifer ne nous se présente comme éternel. Oui, bah, oh, na kokuta nanu na mutuna moko malgré ba bandeko ba kolimbisa ngai
ba numéro na bino awa ndenge nazongeli WhatsApp nanga ba numéro na bino et monani mais des fois ba kombo ezate. Alors nazo la difficulté mais sur la moni profil sur la yebi elongi nde la komi kombo. Sur la komi kombo te en tout cas au limbisanga wana au rappelenga ka kezalaki ngai et ozala pe mabete. Donc nazo luka déjà ba kombo oyo ya ndeko moko atuni ngai mutuna awa mais na moni numéro ngweza ya Angola. Numéro ya Angola mais kombo nde ezali te. Nzabo. La limite profil neza papa Nzabo te alati nzambala ya pembe na yebite me papa. Eza Nzabo. Eza seti da suka. Na numéro yango? Oui. Atala kombo. Oui, ezali na seti. Voilà, donc ça ezali papa Nzabo. Ah, papa za makasi nanga mutu na yebite. Abi boy. Papa alobi ke Satan azalaki na kati ya ba 4 êtres vivants. Po mindele baza ba descendant ya Lucifer. Baza ba descendant ya ange de Chi. Est-ce que Lucifer yé kaka Yahweh? Matondo mingi papa. J'espère que parmi les 4 êtres vivants, tozalaki na Izora Irvana, tozalaki na Wampa Putulendo, tozalaki na Allah, tozalaki na Lucifer. Vous comprenez? Très bien. Lucifer wana kombo mususu yango babenga Yehowa, soit ndebo benga na lingala Yahweh to pe Yahvé. C'est ça. Donc parmi les 4 êtres, donc Lucifer azalaki parmi eux. Mais Kokabwana na le père créateur parce que yé ayaki ko s'accaparer na terre na planète pardon. A s'accaparer na ngwe comme la propriété privée na yé. Yangwana ko bebande yangwana. Donc mutuna na mokusi na zongsi yango. Azui réponse na yé côté azali. Papa ngala tala na no réalité dona zwaka oyo yo yebisi biso toke totali na réalité ya vie ndenge makambo ezoleka. Comme une étude totale semaine où yo makambo belé l'équipe ba marche bande ko baza déjà informé. Toujours kendeka toujours côté ya libération ni to bango indépendance spirituelle. Toujours kende vers indépendance spirituelle. Mais na ko kende indépendance spirituelle là on est toujours kende. Ba église fongwamité wana yoki parano uruba déjà l'église wana za ya nzambi pour tolendo te mais babar nenge ofungani est-ce que au monde que babar wana et ko continuer ko multiplier nango mabe mais l'église a te kangami nango libela mais monte que babar wana et ba no continuer nango ko multiplier mabe. Oui, na ekolanda ndenge balobaki le 21 en tout cas état d'urgence et silikosila. État d'urgence et sili bazongisi peuple na liberté ya komela masanga kolangwa masanga. Or que oui, d'autre part ce qui lelo baye ko comprendre omoni Tshisekedi aza déjà mutatamboli pesa yebi bayebi que église eza ko endormi peuple. Église ezali base ya souffrance ya peuple. Pourquoi l'église? Parce que éducation au bazo pesa na kati ya l'église wana ezali ko wuta na satana. Ezo wuta na satana pourquoi? J'espère que église ce qui te se réfère dans Apocalypse chapitre 22 verset 16 eza mukanda na bisote. Yesu alobi ngai Yesu natindi ba angelu na ngai pona kolakisa bino makambo nyonso etali ba église. Nazali monzoto oyo etikalaki kongenga yango moko tina tongo étoile brillante du matin. Ce qui tokei na mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 8 42 ou 7 42 comme ça ce qui na bosanité balobi kuna nzamba pesa ki mokili mokongo ndatiki bato basambela minzoto qui est minzoto c'est Jésus. Alors église
bato ba créé yango ezali mo église ezalaka français te ezalaka anglais te ezalaka pe latin te mais ezalaka grec. Donc na français ezalaka ensemble na grec ezali église. Donc ba grec bango moko nan na coutume na bango na munoko na bango babengaka ndenge biso tobengaka nzambe pungutolendo bango babengaka Ahura Mazda wana kombo ya nzambe ndenge bakoko na basambelaka na fa normal. Mais tango toye kokota na nini na mythologie grecque toye komona ba Eras ba Hadès etc. Donc le dieu. Donc Dieu majuscule babengi Zeus. Vous comprenez? Très bien. Donc maître de Dieu. Vous comprenez? Bah il faut créer Dieu. Yango yoki balobi les créateurs créés. Na kombo na ba pesa ka bango moko. Bah il faut créer Dieu avec 11 ou 10 encore. 6 déesses parce que Dieu est en féminin. Or que Dieu, ce qui est qui maître de l'univers, qualifié comme Dieu, et qu'on a en féminin. Alors, tu vas comprendre. Parce que Dieu est non unique. Il y a le Père créateur. Alors, pour nous comprendre le lot, Dieu est en féminin. Féminin à Dieu est la déesse. Vous comprenez? Tout ça n'a pas Eras, tout ça n'a pas Aphrodite. Donc, tu as un Thermis, tu sais que tu as combo ya déesse na beaucoup c'est. Na le dieu, au bas comme dieu minuscule. Le dieu majuscule c'est Zeus. Le dieu minuscule, tu as ba Ares, ba Des. Vous comprenez? Ba Dionysos. Donc, n'attendez qu'à sous côté 3 côté 3. Mais il y a 6 déesses et 6 dieux. Alors, Zeus a zali le coup de maître de Dieu. Vous comprenez? Donc, il y a si koyo, ce qui batumusu bakolinga, tokoyana de preuve nango, na samedi prochain. Alors, Dieu wana o ba créé, bazali na puissance. Mais puissance et outil na batu o ba créé yango, ba idolâtre. Vous comprenez? Tango basali munduki, ba créé système, ya ko dominer mukili ba imposer que mukili mobimba, il faut ba kota nansela wana. Vous comprenez? Ba bengi bango les dirigeants mondiaux. Vous comprenez? Donc tango ba koti batu nansela wana, ba die wana. Donc bazali na nguya ko bomate, ya ko pesa pe malamu moko te. Mais bato ba créer bango. Bango de mutu basali mayele ya mabe ya ko boma. Vous comprenez? Parce que à l'époque basali ko imposer batu bagumba milabike kona bango wana. Donc soko gumba mileke ko wana te bako boma yo avec obligation. Alors pape na tango wana oyo atele po pape saka komba botute sali titre. Na tango wana ayoki ba jésuite parce que jésuite na détail on ezali membre de la compagnie ou société de Jésus. Vous comprenez? D'être bengi ba jésuite. Ba jésuite wana baza banani bazali ba oyo bazalaki pona ko évangéliser mokili. Qu'on dit qu'on fait croire batu Jésus-Christ comme notre sauveur ou leur sauveur. Est-ce que vous comprenez? Donc par la force et par la violence bazalaki ko torturer, ko brutaliser. Donc on est obligé ya kondima ata lelo basa kondimisa yango. Donc n'utiliser français nanga ina le présent. Vous comprenez? Donc ba komi ko imposer batu bandima jusqu'à nos jours. Vous comprenez? Donc Lucifer yewana alati ba kombo ebele. Yega Yahweh. Donc mukolo mususu na koyela bino documentaire. Ndenge ba mindele ba fandaki basoluka religion dominante. Religion nini oyo eko dominer planète. Oyo eko tokotele misa. Na ndenge basala ki choix ya christianisme. Oh, na constaté les grands oyo azalaka romain
tangu babundi bitumba na bango wana baye kolonga nde siko balingaki ba créer religion o bango bamona ke ezalaki populaire nde christianisme nde ba imposer yango. On se comprend. Très bien. Alors épreuve né na moi nini ya Léopold II parce que natali sango pe mingi batu mingi baza nango. Oh papa na linga Léopold II mais en tout cas sambela po na ngai po nazongela nzabi po. Mais so moni. Hein? Premier missionnaire au Congo. Devant des prêtres et pasteurs belges dans cette partie du monde en 1883. Dans cette partie, parce que le monde n'a pas mobilisé, on a na RDC. Soyez les bienvenus dans cette partie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée à y remplir est délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez secte pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe avant tout les intérêts de la métropole. Balobi boye, boye malamu kati na mabele oyo ya Congo. Makambo na sa kotinda bino kuna ezali passe, mais bozala na etinga. Prêtre na pasteur, boye pona ko évangéliser. Mais évangélisation na bino kosila jusqu'à ce que to kozwa intérêt na kati na mabele wana. Le but de votre mission n'est point d'apprendre aux noirs à connaître Dieu. Motuya ya kotinda manabino kati na mabele wana bokeyite pona kolakisa moto moyindo nzambe. Ils les connaissent déjà. Bayebi déjà nzambe depuis leurs ancêtres. Banda boko kona bango. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Mondele ya liboso aye kokota na kati ya Afrique. C'était en 1481. Mabele ni nakota ki liboso à l'époque s'appelait Kachopa. Aujourd'hui baptisé par le blanc Éthiopie. Est-ce que vous comprenez? 1482, Diego Kao aye na kati ya fleuve Zaïre. À l'époque s'appelait Nzadi Congo. Il fut baptisé Zaïre par les Portugais. Précisément, ba Portugais oyo bayaka pona koluka bomengo epai na biso. À cette époque-là, ba Portugais bazaka grande puissance. Alors, tant que bakota ki na mabele na biso, na mission bayaki nango ya ko balkaniser et bayaki kolongango le 23 février 1885 bakei na Allemagne na ville ya Berlin et sika bakota ki conférence il y a 3 jours bayaki aussi le 26 février 1885 et sika basoki mokano ya ko balkaniser mabele na biso ya monene. Il y avait seulement 6 provinces. Vous comprenez? Ndenge bozo benga Luango zaki province. Actuel tozo benga ngo Gabon. Ndenge toza ko benga fois ezalaki province Congo dia Katiwana. Donc pardon Congo dia Simu. Donc yango lelo comment baptisé comme Brazzaville. Brazzaville ezali kombo ya roi ya France, Pierre Safondia de Brazza. Donc ekchichira parce que ça histoire moko ya moulaï pe ça déjà banal. Tozo ngo banal. Alors, siko yé tango Léopold II a eu RDC comme propriété privée naïe et que soit appellation ya Congo belge. Nda lobike naza kotinda bino na mboka wana po bokende ko évangéliser. Parce que pour balonga territoire ya Congo ya totila actuel to sobenga Angola bamemaki évangile. Vous comprenez? Na 1491 babandi ko baptiser ko pesa batu bakombo ya ba Jésus babato bande ko yawa misu bakombo na ba Moïse misusu ba Jésus babato oyo eyaki ko biso ba esclave pe ko boma ko ndimisa biso Yesu par la force et par la violence. Là papa wa Sambulwa olobaki otangi paragraphe moko olobike tango roi zotinda bango ayebisi bango ke bokende bote ya bato wana bote ya bango biete. Bayebi déjà kisa bango nzambe te moni ndenga bakomi a ndenge baso bana français baso benga dieti bayebi déjà ke pa na bango ba benga adie siko bino boke po bolakisa bango nzambe te po bayebi nzambe banda bokoko na bango. Voilà, il prie et se soumettre à nzambe mpungu. Voilà, OK. Sikoyo tango ba prêtre donc sotali ba prêtre bango bazali na bango na message ya malamu mais Rwanda mutu a désorienté qui message na bango. Non, auto bengi ba prêtre qualifié pa na biso.
mais pas na biso bayaki lokola bakuna bazali da qualifié comme ba criminel. Vous comprenez? Ba criminel te prêtre wana ba ko se présenter pas na biso comme ba prêtre ba pasteur. Mais pas na biso bayaki pona ko détourner biso na voie. Donc ndenge baye pona ko chambouler biso ndeso laksa acte moko lokola ba crime ba criminel. C'est quoi message bazali nango? Message ya bango oyo basala kuna ezali nango ya kitoko, mais Rwanda pesa ki bango mission ba memela biso ya mabe. Non. Est-ce que vous comprenez? Nazolanda. Message na bango basala ki yango impérialiste. Ba créer ki pona ko diriger le monde. Vous comprenez? Ndenge na loba alphabet a 26 lettres. Ndenge babandi na A marquant manière d'être ou d'agir. B bougie nouvelle. C croix de Satan. Et D pardon système déjà de prière. Et forme moderne d'esprit ésotérique. On appelle ça déjà des détails wana bateau balandaka baye. Donc ça qui déjà plan basalaki ndenge nini tokoki ko botola mokili na maboko nzambe to botola peuple biso to dije peuple to koma lokola banzambe liboso ya peuple wana po to zwanyo su ya mokili. Sikoyo na pape po ba prêtre wana bazaka même ya église catholique. Bayaki awa na mission pape mutu atindi ou bien roi mutu atindi donc bazalaki na ndenge nini po bato pe bameka ko comprendre place wana te. Non, oyo ezali ba missionnaire. Qui dit ba missionnaire ba oyo bayaki mission pona ko balkaniser Afrique, pona ko sobomenga Afrique, pona ko endormir ba africain. Pona ko chosifier ba africain. Ils ont la mission suicide. C'est ça. Siko ba appellation na bazwa ki ba prêtre, mais à l'époque avant même appellation ya pape, appellation pape et bandi na 1521. Appellation ya pape. Avant 1521, bazalaki komi bazo benga bango ba prêtre. Bango nyonso ba prêtre oyo aza au dessus tel que ndenge to benga pape lelo. Bango bazo benga prêtre. Vous comprenez ndenge ezala? Na Rome, tit appellation ya ko ezalaki te. Ezalaki b'empereur. Vous comprenez? L'appellation na tango pape. Appellation na ebandi na 1521. Nde siko na kopusa na appellation na komi kobenga masikoyo. Pape pontificat. Nde komi kobenga ma. Mais alors, yesikoyo ba o ye asalaki wana ba missionnaire na ye apesi bango na ba kombo na bango ba prêtre. Donc, OK ba prêtre wana na kati ya mboka to na kati ya catholicisme. Donc il prêtre azalaka moko o banandi bazaka ba prêtre te, mais ya créé ki ba missionnaire na ye apesi bango ba appellation na ba prêtre ba pasteur atindi bango mission awa na RDC. À l'époque ezalaki ko benga ma RDC te Congo Diakati. Vous comprenez? Atindi bango pona ko évangéliser biso awa. Ozomona? Premier bateau oyo enyata kati na Congo awa ezalaka bongo na 1618. Premier bateau ekota pa na biso awa na Kalina otozo benga Gombe. Pourquoi batongaki kuna ba Belge? Parce que mai nzela banda ko yela libongo na bango wapi na Gombe. Omoni yango batongaka ville wana na kitoko liboso po esika basoka basika kokoma la yango wana babato wana yango ndeko maba outillage oyo bazali kosala misala na bango kati na mabele na biso awa. Ozomona sikoyo installer yende mutu azalaki lokola batambusi ya misala ya Léopold. Oso comprendre ndenge zalaka na époque wana. Alors ba prêtre wana bazalaki pona ko évangéliser kakati bazalaki pe na mission na mission na bango oyo bayaki nango na Congo ya endormir peuple et ko boma peuple na ba oyo nyonso basali mutu makasi mission na bango ya mwana ezali. Voilà, mais wana na époque wana babande ko ya na babiloko te oyo lelo ezo détruire biso entre autres babiloko kolia bakisi ya komela ba époque wana eyaki na noté. Non, l'époque wana bazoluka nini moyen nanu ya kozwa confiance na mabele linga bango pe balinga mabele.
mais éviter na lobby na ndenge moko masese on se comprendre mais pas qu'on a besoin na biloko na bango ya koya kosalela misala bécole banini makambo ebele belé pona ko évangéliser biso te na ko enseigner biso ko aliéner biso mentalement. Est-ce que vous comprenez? Mission bayaki nango na yangwana. Donc tout court pour na ko endormir biso. Yango ki Léopold D na discours na baki ne réveille pas les chats qui dorment. Vous comprenez? To za lokola banya moko se to lali bala musabiso te. Mission oyo bayaki nango yangwana. Mission mususu soko yoki neti na maloba awa. Faites-leur oublier leurs ancêtres. Vous avez dit que mission moko bayaki nango yamabe. Faites-leur oublier leurs ancêtres afin qu'ils n'adorent que les nôtres, qui ne les écouteront jamais. Par exemple, Sainte Marie, Sainte Thérèse, Saint Luc, etc. Faites-les attendre dans la pauvreté le Sauveur Jésus-Christ qui ne reviendra jamais pour eux. Vous comprenez? Batika biso la pauvreté. Pauvreté, mais koko sa biso boye. Biso. To soignon son mon qu'il y a sol sous to tigla bango biso bo konti la biso bo mengoza wapi na lola. Mais bino, bosse encore nzambe pesaka biso bile ya mokolo na mokolo. Est-ce que c'est le cas? De prière à notre Père. Oui. L'école ba mbisi biso malgré la peine qui nous empêchait. Litons, nous arriverons. Sois longue, sois longue, sois longue, sois. Dis-moi biso na ba primaire to. Sois longue tata, sois longue maman. Litons, nous arriverons. Malgré la peine qui nous empêche. Bah yebisa biso déjà. Mais litons, nous arriverons. Biso yeyo indépendance spirituelle. Bah yekota lisake bilaka mvulus kimbango bebisa. Vous comprenez? C'est ce moni papa assemble azali bandate. Ce qui n'a pimi kaka libanda pour na kopesa sango na bana Congo na bana Afrika. Mais message oyo ozana ngona papier batu batala yango na ba télévision, batu balanda yango na ba radio, batu ba koma yango na ba journaux, mais nini esala keti lelo batu batikala na bango kaka na makambo ya Jésus. Eloko sala bongo maloba Léopold D ayebaki kosala nyonso. Léopold D abongisaki terrain na ndenge nyonso. Évangéliser les noirs jusqu'à la moelle des os afin qu'ils ne se révoltent pas un jour contre les injustices que vous leur faites subir. Faites-leur réciter chaque jour. Errez ce qui plaît, car le royaume des cieux est à eux. Vous comprenez? Donc, évangéliser les noirs jusqu'à la moelle des os. Donc, bataille ya moto mwindo ekotati na kati ya poucher la mikuwa. Pour tous ozo yebisaye, ozo expliquer ye moyen dimila yo ezate. Alandi discours, alandi Léopold D. Bon na ba ni nanga misusu na ba émission misusu na tchana ba image. Ya Léopold D zo pesa discours. Na ndenge basako nyokola bakoko na biso. Na ndenge basako bomba bakoko na biso. Na ndenge basako torturer bango kata bango maboko kata bango biloko batoyi. Vous comprenez? Batali moto mwindo amoni mais lokole côté tina pocha na mikuwa ayebi ke kuna profit ya kolangwa masanga, profit ya kosala kindumba, profit ya kozala na liberté kosala nyonso mabe amoni ke nzela oyo azana privilège yangwana. Vous comprenez? Pe yango to robaka émission na biso sa pona batama yele sa pona basobate. Po oyo ayoki déjà discours à Léopold D. Maso kende kokumisa Yesu. Papa to kobenge nani? Bientôt luka kombo mususu pour comprendre. Bientôt tcha na fingité mais basa qualifié comme les cons. Mais ba pasteur mususu pe ba prêtre mususu ba défendant ngo balobaka message oyo bango basala ki mission oya Léopold D. Basala ki na cop na Léopold D. Mais vrai message eyaki na sima. Ya koyebisa bato ke Yesu akufaki pona biso. Ya koyebisa bato ke no bobongola ni tema Yesu azoya. Likambo yango yo papa na nga kosala ba débatté mais yango na bengisaka ba benga yebisanga tous les ba pasteur ba sonika futa ba mukuna ba kutino na chaka Joseph Kabila na matata ponyo témoin
mais parmi eux balobaki papa asambola na kisi moyeto poussa na liboso na zate maman ya Chabani record alobi kuna non papa asambola comment faut to lukele pasteur na ngaya kosuki sai les camboté à mon absence pasteur on a que na chaîne bakuta na ba journaliste tanga solo na bangonga na débat na papa asambola ba journaliste babi papa moni pona na valeur na yo c'est respecté ko luka poussa na pembe inete oye nani habito ebiso vérité comme mekate pour aussi la valeur mais na mukolo to yokanaki a kosi même na maman Chabani record ka voyager or kazali na Congo a bomba maki on comprendre papa si ko o ya yaki na message après nani parce que moto liboso a koti na mabele na biso atinda maki et pas ya roi Jean premier azalaki roi Portugal azwaki pouvoir na 1481 pouvoir selaki na 1495 roi Jean premier azali na collaborateur Diego Cao atindi Diego Cao aya awa pona kwa kotidie terrain na biso akomaki na Congo ya totila o tozobenga actuel Angola tango akome sika wana ndenga salaki ba tour na ye après azongi so Angola na musika pona mona ngo histoire moko terre à terre alors après avoir ça accueilli après ces rapports qui na moni mboka ne tonda na bomengo na nini roi Jean akena Inde yango ka Congo bakango na Inde pas ba grand maître kuna ba travailler ba biloko oya ba memelaki roi Nzinganko tango Diego Cao yelié ndeko évangéliser Jésus-Christ aye ko croire le 3 mai 1491 ensuite baptême namona na liboso mpemba nzinga ye tango ba baptisé ba changer combo directement comme on commis Jean premier tour na français Jean moi si na ye comme Lazare directement commis Léonora o ya zalaka moi si ya roi Jean wana moi na liboso mpemba nzinga a commis Alfonso premier et ba bataka plus ou moins 1000 personnes vous comprenez nde ba christianiser Congo Congo yangwena elongaki na K et comme na C. Est-ce que ça mona? Et C wana na uté ko la kisango na ndenge ba zobenga lelo RDC. R comme reine, D des impérialistes, C au Congo. Reine des impérialistes au Congo. Pour baso ko régner. Mais à l'époque, ezalaka nzadi ifi baptisé par les Portugais, zaï sotoke zone africaine pour les intérêts des républicains étrangers. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas basala ki wana bakoko na biso baye kokoma ba chrétien bakomi kokoma ba misusu ba ki ko comprendre mais na munduki po basango ba ki sultan na arme na kati o boye ko ndima Yesu ba elibine yo. Vous comprenez? Bandimisa ki bakoko na biso Jésus-Christ na makasi. Si ko premier évangéliste oya yaka awa Léopold II na soit disant ba prêtre na lokuta yaki na bango babengi bango ba capsin basaki ba italien vous comprenez n'importe quoi ba capsin basaki ba italien nde ba yaki soit disant nzambe avant na kati Italie vous comprenez parce que Israël pa yeba kotanga kombo ya Jésus boye ba italien ba memelaki bango parce que bazalaki colonisé et pas ba italien est-ce que vous comprenez donc ba prêtre wana ba capsin ba koko bando ba capsule vous comprenez ba yine évangile wana ba yambi yango nde Congo nyonso dia totila ezalaki ya kokoya nde tango ba ko kabula mboka Congo na 1885 l'évangéliste bayaki awa bango yo ba missionnaire o batinda ki pa Léopold II siko yo tango bango bayaki na fo ndenge ba pasteur balobi bongo ke bango bayaki na fo siko oya yaki na vrai kombo na ye nani nationalité nini peut-être bande oboyoki mutuna oyo aza na réponse bonga komela biso yango kombo na ye nani oyo ayaki na vrai évangile olobi ke Italie donc ba romain bato ba coloniser ba israélite mais ndenge nini bango moko pe bato ba coloniser ki baninga lelo baza ba chrétien ba priaka Jésus oyo balobi ke aza juif donc na origine aza israélien. Non, l'époque il y a roi Antiochis. Hein? L'époque il y a roi Antiochis. Voilà que tu te le dis déjà. L'époque est belle. Roi Antiochis qui avant empereur Auguste César. Vous comprenez? Roi Antiochis wana ye nde mutu atindaka
nani collaborateur na ye omoni ndenge roi Jean watindaka collaborateur na ye Djekokao ya zalaka na collaborateur na ye kompo na ye Géronte oyo bakendaki na mission ya kokoloniser ya koaliéner ba israélite ozo comprendre tango Géronte akomi kuna amemi pe évangile kuna ke banda lelo botika kotosa mibeko ya Nzambe pe botika kobenga ngo ndako ya Nzambe soki ya nani badoko benga wana doko mo kobenga ngo ndako ya Nzambe Zes ozomona lelo oyo na kati na église Yesu sakufili bino masumu bokokota na mapapa bokokota na basapatu bokosala nyonso bolingi nde Géronte mutamaki sango wana kati na bango pe na sango wana memaki jusqu'à ce que kolimine ba oyo basaki na mutu makasi koboya kondima Jésus oso comprendre ville à Jérusalem wana bapanzaka yango tango ba ko rebâtir yango ba pesa comme nouvelle Jérusalem ndenge Brazzaville ana bitumba ni subana na sasungesu et beba kiti tango ba ko rebâtir yango ba ko bengo nouvelle Brazzaville na ndenge wana siko lelo Congolais sa l'église appelle une nouvelle Jérusalem nouvelle Brazzaville c'est ça mon place c'est comme siko tango ba romain ba continue message na kati ya Israël ba bimi na mon Europe ba yena mon Asie tango ba kotisi yango wana siko po ba yena mon Afrique ba memi yango na kombo ya Israël. Vous comprenez? De passer par Israël. Passer par Israël de comme pas na biso en Afrique parce que le kola na Israël ba kosi biso ko mona ki peuple wana ndenge bandimaki yango soit disant ba yebaki déjà que mokili ba yebi ke ba romain baza batu mabe. Alors celui qui memi combat Jésus eux na kombo na biso ba romain et ko reverser. Madame to memongo ke azali Israël yo luto. Bonini ce que ça la raquette États-Unis où il y a les grandes puissances mondiales pour douana to ebiongo biso nyoso mais à protéger Israël ce qu'on a protégé par rapport à kondima Jésus ou bien à protéger par rapport à ordre où il y a recevoir na Rome. Oui. Au moni oyo penza baza babita un pays Israël to bengi ba sioniste les vrais juifs ils pena peuple juif boka ba juif bazali ba noir wana baza ba peuple nomade ba sioniste ba sans pitié ba lataka mingi ba semble costume ya noir chemise a pembe na kati na bikoto ezala kaboyo wana on comprend donc bangwana nde to so benga lelo ba israélite donc ezali peuple moko oyo bazali ceux qui bapesi bango mission ko liminer ba liminer ba sans pitié yango moni basa ko réserver pour basimbi bomengo ya planète ba juif oyo ka wana ba benga ba juif wana lelo ba sioniste basimbi bomengo ya planète et de na kombo oyo ya Jésus Christ ba véhiculer kombo na mokili mobimba na nzela ya Israël nde basa ko protéger bango. Alors Palestine nde aza kolinga ko bimisa ba sekele belé ya ko botola mabele na bango parce que bango ba peuple nomade ba longo ba ye en Afrique esclave boumbu ba longo ba ke na kana philistin ndemona ba peuple nomade ba peuple sans pitié. Vous comprenez? Baza ba peuple mo batiza bango nde batiza ba tuti ya biso na biso ba noir batiza ba tuti na ba blanc batiza ba sioniste les juifs là les israélites. Vous comprenez? Très bien. OK. Si vous prestation ya serment pour tout le monde ba pays mususu pays Afrique comme Hollande ezalaga na États-Unis batiaka Bible. Bon bango soteli na puissance pour baza puissance mondiale mais ndenini ba prêter serment na likolo ya Bible oyo esalemi na Italie ou ezana ba italien pour na ba européen ba salian. Bon au moni tango zoka déjà ba américain États-Unis tout court to robela scott zo ba prêtation na Bible. Amérique wana bazali ba italien bazali ba belge bazali ba anglais baza ba allemand baza ba français baza ba hollandais. Territoire wana eza ya batu ya ba indien bakenda ko sa comparer nango ba sikoyo fox ya makasi ya ba européen ya wana ba bengi États-Unis et bato bazali na moins 60% kuna ezali ba anglais. Vous comprenez? Bible bango mutu basali pona ko digeler monde. Cette épice se fera par la puissance de Satan.
Alors, tant que bache nini wana na devise na bango ezali in God we trust ou in God alone we trust. Donc en Dieu nous vaincrons, pe ne likia na biso ezali na Dieu. Vous comprenez? Donc God yewana Dieu en sigle il y a Dieu ezali domination internationale de l'Europe unie. Alors, na français tokobenga nzambe le Père tout puissant. Vous comprenez? Na anglais Almighty Father. Almighty Father na anglais. Mais si quand on soka God, Deus na latin. To soka Dieu na français. Donc ezali toujours le Lucifer. Vous comprenez? Donc bango bazali ba sanguinaire, bazali ba kabbaliste. Vous comprenez? Ko boma mutu, ko sopa makila mutu, pa na bango eza normal. Donc batelemaka ba étoile, ba Bible, ba teni liboso nango, bazo sala serment. Parce que Bible yango nde ezali tombo oyo ezali destiné on a accueillir les momies. Donc ba mort o ba kufa na mosuni na molimo. Pardon physique peut-être azali mais na molimo akufa. Bible ça pour na accueillir, ko embrasser. Livre tant batili biso Genèse na Apocalypse, ba limiter conscience na yo mutu mwindu na Genèse na Apocalypse. Likamunyo so ata na famille, likampo tirer conclusion. Omoni Matthieu chapitre 5 yeso alobaka boye. Au Apocalypse 2 verset 3 yeso alobaka boye. Vous comprenez? Bon ça limiter wana, moi il faut progresser exact. Mais na kati ya Bible, balaki sibino nde basala ka mutu ka to avion. Siko bango batie biso basuki sibiso na kati ya Bible. Siko tango basala ka avion, basala ka mituka. Et bimaka da Bible. Moto babombela bino secret. Noir otika la bongo, o sala kati ya Bible o bango moko bazwaka ngolo kola esinga o yekangi biso ba noir na kati na boloko. Siko ta basala mituka, bazwaka maele wa. Non, création on basa ko sala lelo ezali inspiration venant de Lucifer. Vous comprenez? C'est ce moni Lucifer a bénéficié ka. Ici na lobela ngomingi. Asali mutuka mais lobi kuna mutuka ko fute makina. Accident batu bakufi makile kenaye. Avion sali crash makile kenaye. Biloko nyonso esalami na bango ezana be convénient. Vous comprenez? Misala na bango yangwana. Esalami inspiration ya Lucifer. C'est ça. Ba mituka ba biloko nyonso ba avion wana. Vous comprenez? Esalami inspiration ya Lucifer. Oyo inspiration ya nzambe ya vrai o libota nzambe zande biso ba noir. Osomona ndenge vulus kimbanga ko alobaka mukolo peuple Congo ba ko reconnaître ngai en tant que l'ex sauveur to nzambi mpungu. En tout cas mukolo na ko fungola mayele na bango pe ba ko salisa. Osomona jusqu'à nos jours ba congolais pour kaka basana mayele ya kobotama. Osomona mundela sali TV na quelque part mutu bane quelque part pour pas na biso bangai ba TV za les ageniques. Ce cas que Kati et Sili. Nzamba la musibe moma yelo mona TV réparateur à Simbi et marché de nouveau après na panne. Et c'est ça. Nzamba la musibe mayele ndeni yemutazo prier Jésus. Papa, moto mundu abotami déjà na mayele. Na kombo ya Jésus ndendabo elongwi. Yango yuki aliénation mentale. Mais moto mundu déjà abotama na mayele. Aliénation na ba vaccin oyo tozwa yango ezongisa biso lokola ba bololé. Au botami ba maser bazuyo 3 jours ba longoli mayele nyonso. Mais quel que soit le kuta mais bo solo ata mukesa la kanini etikala. Même juge ngai nde na yibio. Mais tango yo kanga moyibi na kefuno na l'état. Tango to sambi juge a mayele akoyeba déjà kenga mutu na yibaki. Mais lokola nga na pesi mbongo a condamné. Vous comprenez? Na lobi na masese. Nzamba yebike to sabatu na mayele o ya pesa biso. Mais lokola mondele amemela biso évangile o ebungisa biso na nzela na ye pena sagesse. Inde aza kotika biso na mo mayele muke o ebomba makati na biso e banda ko manifester. Vous comprenez? Est-ce que ça peut la méthode moto qui peut utiliser pour permettre biso de récupérer mayele na biso? Mais yango tozo kendete papa. Bongo sikozo yamba papa asambula pona nini? Nzela ezaka kamoko owa. Nzela ezaka kamoko. Pays moko te ezalaka développer ce qui bazali libanda ya to ba religion de ba religion to ba moko ba comprendre. Bonzambe na bango. Donc ce qui muto zali banda ya bonzambe
na bango pays wana ezalaka développé te. Épreuve na kati Afrique pays moko te bazali na majorité na kati bonzambe na bango. Yango zomona Afrique eza sous-développé. Vous comprenez? Ce qui toke na Asie ba pays mingi pesa sous-développé. Net ba Liban wana ezaka ba pays moko sous-développé. Okomona bango batu minene soka ye awa afongosi magasin munene akomi patron zo photo $10 par mois. Ndo moni patron. Ba Inde wana nyonso ya sous-développé. Vous comprenez? Ba pays oyo eza développé ezali Chine, Japon. Vous comprenez? Mais siko ba japonais basambela kanzambe na bango, ba chinois basambela kanzambe na bango. Vous comprenez? Donc ba indien basambela ka penzambe na bango ba misusu, mais mingi bakoti na fétichisme. Ba gris wana. Yango esa kosala ba matapenda ndenge ba chinois bazalité. Mais chez nous les Africains na kati ya continent mobimba to ko sana 10%. Na continent mobimba s'il vous plaît. Ya koyeba nzamba bakoko. Pour lelo bande ko musu pe na Mali ba telemi ba sa côté ba Sénégal musu ba sote nzamba bakoko. Ndenge to sabo. Donc Afrique mobimba to ko sana 10% ya ko reconnaître nzamba bakoko na biso. Est-ce que ko ndima nzamba bakoko ezate que ekokomisa moto naïf te ou bien comme olobaki toza vacciné contre la violence? Parce que ko ndima nzamba bakoko ekokomisa moto moi ko kiyuma moko te na kati na kiyuma ngo par rapport à quoi? Donc ceux qui mutu azo sala kindumba te, mutu azo langa masanga te, mutu azo sala mobulu te, nde yuma baye ko agresser ye ya cause la violente ba agresser si parce que mutu aza violente ba agresser nde pour ba agresser ba mutu aza violent te ba mutu to mona te mutu muso utine ko ta utezo zonga ba kuluna bakangi azali ne violent parce que yo za siri penza ke oyo bazoko kata bango na bakuluna bazoko tena bandako bazo sambla nzamba bakoko to ba sambla Yesu poni bagresa bakuluna te o bazo benga Molière ya kotela biso likambo oyo ezaka batanzamba bakoko to ba chrétien. Ils ont la réponse. Voilà bandeko tozo kende malembe na papa Wasambol. La fois passée Belgique et outaki ko reconnaître que basali ba congolais mabe ba reconnaître yango officiellement. Nini oyo bazangi saki ko reconnaître tango yo landi ba. Bon, namonaki batu ya Grande-Bretagne, namonaki batu ya Pays de Galles, namonaki ba Belge ba ki ko senga pardon. Oui. Et loko oyo ngai na koloba pardon wana ezalaki ya profit. Ya profit ndenge. Pardon ya profit po bazwa liberté ya konyataka Congo kozoka oyo ya biso ya sol na sous-sol. Ezaki pardon moko penza perspective te. Pourquoi na binde ngwana? Bien sûr que balobi ba memela biso religion na makasi, ba bebisa ba boma bakoko bakata bango maboko bakata matoyi, bakata ba sexe, oui baloba yango. Mais oyo baza ko continuer toujours ko trahir RDC. Bana kaka ba Belge. Oui, parce que baza na pouvoir te bato bako senga pardon. Mais ba yape na Congo batambula hein ba débaptiser ba congolais oh ba baptiser. Est-ce que vous comprenez? Batali sa bango réalité parce que bango ba ye balobi na ba anglais balobi na ba français ba peuple mingi ba yebité. Moni pona ko véhiculer message na congolais il faut ba langue maternelle na bango. Pour mutu musoko tuna alobi nini? Ah longa wala batalukuta wana ba antichrist. Batu ba yena solo pona ko yebisa bino vérité, bino bala moko bobengi bango ba antichrist. Otiki mutu ndengwana. Mais ceux qui ba bimisa kitana lingala, peut-être alingaka tuna mukolo teke ba lobini. Mukolo moko tuni mukolo nini? Il y a un vaurien. On se comprend? C'est ça likambo sike zali. Ba ye ko senga pardon. To yebité. Na moko Jésus et ça loba yango. Batindinga kaka pona bana Israël. Selon Bible, la Bible. Tant batindi ba ye ko linaye. Bokende kaka na mboka ya bana Israël. Azotinda bia zolo ba bien. Mais Congolais azu Yesu lokola ye. Yahweh ye moko na Bible bi nazali des Hébreux. Mais Congolais so kaka Yahweh ya ye. Yango wana omoni
soki nazomi na maloba oyo Léopold alobaki non, ainsi, insistons particulièrement sur la soumission et obéissance comme aveugle. Nous sommes comme aveugle. Donc, on a biso, samaki aveuglement et peuple Congo ya lelo na kosanga komona. C'est comme muto asanga komona, mais nous sommes monde. Donc komona bango balobaki ba noir bazana ignorance, avidité. Osomona bazana ignorance basa kotelemela bango na bango muto mwindi soka talisi muninge loko moyeba ndima ezate avidité tati na bango et les noirs ne lisent pas et resteront toujours nos esclaves. Tokotika la parce que bazui Bible loko la livre sacré na bango Bible makambo wana soka za na kata Bible te ya somo na ngolo kuta. Donc bango balingaki po bandima likambo yo bacha penza ke Léopold de chapitre 1 verset 5 à 10. Mais le Léopold est dans la Bible, ça continue. Léopold D chapitre 1, Batangi. Amen. Léopold D chapitre 10. C'est ça. Amen. Mais comme ils ont un papier pour une vidéo, insistons particulièrement sur la soumission et obéissance comme aveugle. Cette vertu s'applique mieux aux élèves à croire et pas à raisonner. Et si quand il y a une nation salama yambwana, l'anda bien. Cette vertu s'applique mieux aux élèves à croire et pas à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes qui vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans le livre et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Et là, on dit que la Bible. Dans le bindam, nous avons côté la bango, la Bible. On se comprend? La Bible. Il y a un peu évangéliser biso. On se comprend? Parce que la Bible est envoyée à biso to embrasser yango. To commisser mon livre sacré na biso. Mais na kata livre, bango mindele bazo ba kimvulus kimba sauveur des noirs, mais na kata Bible kombo na ye ezati. Même dans la Bible, comment Mahomet a dit. Parce que on comprend que la Bible est ça pour na bango basala ki ambero ben. On se comprend. Donc et ça pour na bango. Donc ba yango moni ba musulman bango pe basana Torah na bango. On se comprend. Ba na Coran na bango pardon. Ba mise ba na Coran na bango. Ba juif ne basana Torah na bango. Pourquoi? Mais et bandi na ba Genèse tina nini te. C'est l'Apocalypse. Ça fait un message dans le mususu. Donc, pendant que la kisake, on a battu des bavandaki, basali et loko, pour battre musamoki du selo bango. Donc, biso batani sabiso, donc, kaka loko la baso babongo. Et loko mususu aki koloba awa, Léopold D. Aider légèrement les pauvres pour encourager les autres à investir régulièrement. Ozomona tina ba niveau oyo eza biloko akala soto bandela ngo lelo tozeba mutu ya bana Congo te petam na côté ki le centre et loko batimi ngana mema yango yo kona msasusu bana Congo mpenda nzambi pour ça na mitu na bango pour ba comprendre aider légèrement les pauvres pour encourager les autres à investir régulièrement. Demandez aux noirs notre dimension les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agent 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,